Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda na bilili ndenge nini bouti komona ete ba evre oyo euti kobetama kuna na mboka na kati na Kinshasa po ete bato mosusu bakoloba ete wana ezali Kinshasa te ezali poto ndeko ezali na kati na Kinshasa na mavula penza bandeko oyo ndenge balobaka na kati ya leo hôpitali ya solo ebetami yango tozali koyebisa bino ba peuple congolais bilobaloba ezali na ntina te soki bozali komona bamakambo ya kitoko ndenge ezali kosalama na mboka na biso alors sansi ya bakomarche na bino ezali nini parce que bozali kokosa bato ete eloko moko ya malongo ezali kosalama te mais en réalité tozali komona ba evre oyo ezali kosalama po ete bino kutu nde pendant 32 ans botika biso kimpelekese na kimpelekese kaka badiscours na badiscours lokuta na lokuta kokosa kosakaka oyo tokosalela bino boye bokoye bopoze libanga epoza bino libanga bokenda motako bokopesa bapromese oyo tokosalela bino mpo boye lisusu bopoze libanga epoza bino libanga bokenda motako me lelo oyo Joseph Kabila maloba muke misala eza komonana me bandeko babolingo il faut eteya bino lelo bozali koloba kaka Joseph Kabila ngo bozali kokumisa ye nde na me toboyi te Joseph Kabila azali moto lokola moto nyonso oyo nzambe akeli pe azali na malamu na ye pe azali na mabe na ye azali extra te mais bamakambo Joseph Kabila azali kosala mpo na peuple en tout cas tomata tokita tozelaka yango mingi na mboka na biso bandeko eloko ba peuple congolais bazali kobosana tango bazali koloba ete Mobutu kutu tango ya Mobutu atikanga bandeko soki tolandeli logique ya makambo boyebi ke Mobutu depo azwa bokonzi tina ndenge aya kopakata mbangu soki totali malamu Mobutu asali mpenza eloko ya malonga te parce que banzela nyonso tu bamakadamo nyonso tu biso tovivre yango na ntango ya deuxième république babelge mutu batikaki yango bandako ebele oyo biso lelo tomoni oyo totika na Congo oyo neti babiro ya leta banini babelge kaka moto batikaki yango apart bandako ya privé oyo bango moko babandaki kotonga na bambinza banini soki mpe tolobi tolandela babatima lokola ba CCIZ oyo bala voix d'Isaïe bapont maréchal soki bolobi bolandela ezali kaka biloko oyo basalaka yango na ndenge ya bacrédit te babimisa mpenza mbongo mpenza na kati ya kesi ya leta mpo ete mosala wana esalama ezalaki kaka basine bapapie na ndenge ya bacrédit yango mpe bafuta ya malonga te ti lelo niongo efutamaka kaka yango ete Joseph Kabila nde aye kokutana na mikakatano mpe communauté internationale bakomi koyokela ye mawa babanque mondiale ekomi kodimine baniongo bisika mosusu bakomi kolongola baniongo mpo ete bamoni ete azali quand même kosala yango tozali koyebisa na bapeuple congolais toboyi te Joseph Kabila azali extra te mais azali moto oyo ntango azali kosala bamakambo ezali komonana azali na bilobela te neti bino bato ya ntango ya Mobutu kaka koganga badiscours ebele ba evre emonanaka te bandeko boyebi ke eloko oyo hôpital oyo ya cinquantenaire oyo Joseph Kabila babeti yango kuna na Kinshasa soki ezalaki bato ya deuxième république na epoka Mobutu bolingaki bomona na télévision kobanda ntongo ti poko balingaki babanda kaka koyembela Mobutu koyembela ye kobinela ye mpe elingaki ezala neti publicité moko boye oyo esilaka te mais bomoni Joseph Kabila eloko ya moto ebetami na kati ya Congo mais avandi calme aza kutu koloba te mpo na kotalisa ete esika oyo bango bazali koloba ete Joseph Kabila azali mayele mingi te mais azali koenseigner bango indirectement ke sake bamiyeba biso bato oyo ya deuxième république kaka makelele bakonzi ya deuxième république makelele
bakosala mwa likambo moke bagangi bakei na wenza molar bamongisi mwa bamesa bagangi bakokende ata batindi bato basala basalongo babimisi bamabele na terasi ye bagangi mais Joseph Kabila ekosala ya minene kutu koleka tomoni esika aza koganga te yango wana ete ya biso bandeko Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Pe Mama Rosalie nazali koyebisa yo ya solo, pe nazali koyebisa na ba peuple congolais nyonso tu ya solo. Banda ngai Papa Roger na botama, ti na ndenge na komi boyi. A part babiloko yo nyonso tu belge atikaka na mboka na biso. Na tikala na ngana nu komona te bakonzi ya mboka na biso. Bab sala hôpital ya kitoko boye na kati ya mboka na biso. Parce que soki natali même hôpital où ezalaki ko porter même kombo ya mokonzi ya mboka ya tango ya deuxième république mama yemo bandeko hôpital wana tolo bakutu teke tango nanu troisième république ye mais tango kaka ya deuxième république ezalaki soko ke na mama yemo na mawana pasi bambeto ogomona bambeto ya mabende matela kutu ezalaka te ogomona bato misusu batia matoko balalisaka bango likolo ya matoko bamisusu kutu balalisaka bango na se na ntango ya deuxième république bandeko yango wana ntango bino bosalaka makelele boyebaka te mokili esekaka bino ezali na ndeko mobali moko ndeko mobali wana ntango nyonso tu akomaka na Facebook boye nkolo mosusu na privé toza kosolana ndeko yango na kotanga kombo na ete mais tango nazali kobeta lisolo oyo ye moko akoyeba tango tozali kosolola na ye ndeko mobali wana yebisinga bia sino te Papa Roger makambo bolobaka na bino bozalaka na bino na raison mais tala kaka omoni kaka lokola toza bato moko deja tosi tomibimisaka fasi ya kicombattant tokoki kolakisa mabe na biso boye te tokoma mabe boye te tala kaka ekobendela biso mindondo biso bato tosi tolakisa babilongi na biso bolingi ntango mosusu baya kosala biso mabe bani omoni mpo na koyebisa ete bato ebele bayebi na bango réalité mais basalaka na bango semblant ebele ndenge bazali yango tolobi ke ebele ndenge bazali na poto bandimaka na bango Joseph Kabila bandimaka gouvernement ya Joseph Kabila mais tellement bayebi ke bino bato ya ex-Zaïre oyo batata leki ya bana ya na bino moko bato bomi pesa kombo onga nazalaka général nga nazalaka boboye kotonda nawa boza ba violent yango ete bato ngo bakoma kobanga bato oyo bazali kotia kaka bato na ba erreur moko ya kosakana te bandeko tokoyebisa bino eloko moko wa lelo tozali koyebisa bino ete soki totali malamu banani batia mwasi ya Armand Tungulu na erreur ezali kaka bakongole oyo bino bomonaka bagangaka kolobo kolakisa ete neti bayebi mingi mais lelo mwasi Armand Tungulu esika azali wana ntango avandaka boconscience na ye elobaka aregretaka baacte na ye aregretaka yango bandeko mingi ndenge babandeko loba akokende na Congo te soki okei na Congo ezali très dangereux mais bakosaki mama wana bino boyebi teke soki mama wana na ntango gouvernement esengaki ete responsable moko akende mpona autopsie ya Armand Tungulu ndenge asengaki ete mwasi na ye obie nani bakende soki mwasi Armand Tungulu azwaki bana na ye bake na Congo ndeko moto akosa yo te mwasi wana na moma wana oyo alingaki atia makolo na Congo alingaki azala bien protégé ntango mosusu koleka meme na mama Olive Lembe balingaki baprotégé bien koleka meme ntango mosusu mama Olive Lembe mpo ete na ntango wana l'état congolais balingaki bazala kotala sécurité na ye meme babelge balingaki balandela mpe évolution na ye de près jusqu'à ce que makambo lingaki eleka bien tolobaki yango bien soki mama wana atiaki makolo na Congo akenda ntango mosusu koassiste na baautopsie ya mobali na ye na retourne awa babelge balingaki bafungolela ye baporte mpe makambo na ye elingi ezala polele mais lelo tala alandi baescroit ya bakongole oyo mosusu oyo avocat tala avocat komi kokende kolalela eti 23h bakongole balalaka te ale bazwi babeleli mpe avocat ngo bozomona mutu nyonso tokomi koprofite ozomona mutu mosusu azoyake yokaniseke aza na mawa ya mama wana mpo na nini Armand Tungulu aza te non nzoka nde kuta aza kosepela terrain tikali vide bakomi su kolinga nini baluka mama wana mpo ete non
toboyi te mama wana azali libre mais soki ndeko olingi mama wana lakisaki serie na yo ndima ba responsabilité oyo kozwa epai ya mama wana et puis mama yango pa ndima alors okozwa charge na ye na bana ba makambo nyonso banini ezala te kaka kozwa koluka po baba après sima otika mama batu okende non yango na tolobaki ete bandeko tango biso tozali koloba vérité ba vérité mosusu bolobaka te aponi bozoloba bo te il faut bakongole kolobaka parce que tango bino bozali koloba te yango nde na nsima ya mikolo ba dégâts ezali koya sans le savoir yango tolobi ete ba peuple congolais boyeba yango ete ndenge ezali wana mboka na biso makelele oyo bozali kosala ezali na yango na ntina te mboka tolobaki yango yo moto osala ki maçonnerie awa na poto Congo eza na besoin na yo yo moto osala ki secrétariat Congo ezali na besoin na yo oh ki ingénieur Congo ezali na besoin na yo Congo ezali na besoin ya bato nyonso to bami bengi ba Congolais ya mayele oyo baye kozwa un plus na poto po ete bakende kobakisa na mboka na biso mais Congo ezali na besoin ya bato te oyo bamesana kaka koloba kofinga kosala n'importe quoi bosala ba marche kobanda kala mais changement moko eza te yango na toyebisi bino ete bandeko ba bolingo bomoni tango bino bozali koganga tango bozali kofinga koloba n'importe quoi botala ba œuvre ya kitoko oyo Joseph Kabila azali kosala na kati na mboka na biso la République démocratique du Congo ete ya bino boyoka pe mwa soni po ete biloko oyo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kosala na kati na mboka na biso ah non vraiment soki tokanisi ndenge bato ya deuxième république bakimpeleke so babinisa biso okomona mwa mokonzi moko boye soki eloko nini esalaki ye ale ake na mai ya makelele tokoya kotia pokala te azwi mpe libanga pose ekenda moto ekenda aziza azongaka te bato mpe ya koya kosala mosala bamonanaka te bapozapoza bamabanga baplace ebele bandeko bakonzi ebele na ntango ya deuxième république bapozapoza bamabanga baplace ebele mais bakenda libela motako oyo ndenge balobaka bakenda motako mais pa ya Joseph Kabila tozali koloba yango makelele te bokoka kaka eloko boye se esalami et puis aza mpe moto ya kogangaganga te bomona ya ye na liboso komoloba on asalelaki bino boye on asali boye non aza kaka na kati dans le calme silence voilà président oyo biso tozali kondima na kati na mboka na biso la République démocratique du Congo ezali esengo mingi vraiment nzambe asalaki penza un bon choix mpona kopesa biso un président oyo azali koyeba souci ya peuple pe kolinga tango nyonso koyeba makanisi ya peuple malgré bato mosusu balingi kondima yango te bato mosusu bazali koloba n'importe quoi mais oyo bazali koloba n'importe quoi bazali kaka bato ya makelele soki otuni bango yo ozali koloba ozali koganga ozali kofinga Joseph Kabila eloko nini ososala mpona mboka na yo Congo okomona ete eloko te 0-0 alors nde bato ya boye nde bakoloba ete bango nde bakotonga Congo botika ba distraction di Mama Rosaline apesi yo maloba